Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme nord, femme africaine, pièce contre pièce. Tobi Touroyo, la personnalité TV et Kotiti Nati. En tout cas, pour Nakula Kisabino, Biloko Oyo, et Nasura Bokozala de cité, beaucoup sepela, Komonengo, beaucoup sepela, Pekosa la découverte. Yamala Mupenza, Onano Monatema, Bomoniango, et Lelo, la personnalité TV, et Zabongo Nakati, ya Congo central. Donc, Nzela, il y a un Njil Brasserie, Toleki quelques Mboka, donc Totiki Njil Brasserie, Totiki Manenga, Totiki Mboka Mususu Elandi, donc Dingi Dingi, Tozana Kati, ya Mboka, ya Mabamba. Donc Tozana Kati Mboka Mabamba, et Sikawapi, bazali vraiment koteka ba hectare. Bazoteka hectare, donc sans plus tarder, Karandenge Tolobarati Nati, Tozo Kota déjà, na Kati ya hectare, na kati ya terrain, na kati ya bazamba po bomona, et puis toko solola boyeba bazoteka yango et comment bazokabola comment. Donc en tout cas ezali esika moko ya bien pona bino batu boza na ba projet. Donc mbala moko tozo banda et pona kokota vraiment na ba détail tozo kota tinati. Vous allez brancher, scotcher, coller pour na kosala ba découverte. Tobandi déjà Moussala Nabiso, Tobandi Moussala, votre humble servante est le là, Ndekaka et Nalubaka, Nazaka on a po Nabino Nakati, ya la personnalité TV Nakati ya Congo central. Et si konyos tu bozomo na oyo, eza bazamba wapi bazali koteka. Eza bazamba o bazoteka, donc espace wana nyonso bozomo na wana, eza bazamba oyo bazali koteka eza ba hectare. Nebike bozali vraiment ya kosepela, boze kosepela la personnalité TV nakati ya Congo central. Donc deng na lobaki tozo sa la découverte ensemble yango yo tozo sa ja découverte ya zamba ya hectare esika otoye obokozwa ba détail na sima. Donc nyonso obozomona oyo toza na kati ya Congo central. La personnalité TV eza na kati ya Congo central, précisément na moko ya ba village tokotanga kombo nango sima, esi totanga ki yango na nos tokotanga yango lisusu sima. Donc eza na kati ya moko ya ba village na Congo central. Donc toyaki vraiment tongo tozawa pona bino pona kosala découverte ensemble po bino bomona e biso pe tomona, parce que ngape eza mbala na ngai liboso na nyata penza e na village oyo na mata vraiment na nyata na village oyo wana tolingi pe bino bandeko na biso bosala découverte ensemble elongo na biso na kati ya la personnalité TV zala connecté zala scotché zala collé et pona kotala toujours ba image ya bien d'autres na kati ya Congo central. D'autres na kati ya Congo central bozomona bino moko ndenge ezaleli. Donc to côté laki na nzela ya Njil Brasserie toleki bamboka mosusu. Donc tozo continuer toza toujours na kati ya Congo central. Awa eza bisika ya ba projet yo mtolingi obokola bangulu olingi osala bilanga olona ba pondu olingi osala ba four ya makala. En tout cas eza ba place ya ba projet olingi pe otonga hôpital na kati ya village oyo Mabamba. En tout cas eza nango na facilité otongi pe moko ya hôpital otongi pe moko ya bekole ya munene. En tout cas ekosalisa bandeko oyo bazwami na kati ya village oyo. Donc tozo salama découverte d'ensemble tozo kende ngana zola kisa bino pe bozomona e ndenge ezaleli ndenge village ezaleli. Donc toza na nzela tozo kota déjà na kati ya zamba. Donc tozaki na ebandeli tozo kota déjà pona ko
avancer na kati penza ya zamba. Donc awa ezali entrée et entrée ndenge bozomona eza entrée pona kokota bongo na kati ya village na biso na kati ya bazamba. Tokoti déjà na lobi bo s'abonner bokota la personnalité TV ekoti déjà na banda kona bino en tout cas benga voisin benga voisine c'est le temps. Donc toza na kati ya Congo central, tozana kata Congo central, bozomona bino moko esika oyo ndenge ezali, ezana 120 hectares. Donc 120 hectares wana bazali ko kabola yango hectare moko. Balobi awa tozali na kati ya village Mabamba. Tozana kati ya village Mabamba en tout cas et bozomona tozana kati ya Mabamba. Tozo benga bino, tozo lakisa bino yo mutozana besoin ya ba projet. Ozana besoin ya projet moko songolo pakala o otonga école, otonga hôpital, ya munene osala combo. En tout cas, biso la personnalité TV to bengio to lobi zala branché, zala scotché, zala connecté na kati ya site na bino oyo ezali nzela ya mutuka, ezanzela mutuka donc ozana facilité sokoza na bis na yo ya kokota ti na kati ya zamba. Osalisi ba fourwa makala e bimi pe na facilité. Donc loni ba pondu, loni soki biloko nini kolona en tout cas e bimi na facilité. Ba tomate nyonso oyo kozanango besoin ya kolona nzela ya mutuka yangoyo. Donc eza zamba moko ya kitoko so epolingi otumba batumbelo banzete basalelo ba makala en tout cas ezo dépendre na yo. Kotuna na ebike okotuna soki ozwi place oyo okobanda wapi pona kosalisa misala malasi moi te dire que ezana batu o baza déjà awa. Donc yo soko niati kara mabele e na esika oyo opesi kaka valobi que non misala e banda misala e bandi. Donc batu bazali sur place sur terrain bako salelo mosala kitoko tinati bakolona bazali kotala bango moko. Donc yo ye kaka jour ya récolte oye o récolter ozwi biloko na yo obimi na yango. Tozo continuer kosala ba découverte d'ensemble. Esika bozomona na musika wana esika bozomona eza place bande kwesi basombi déjà bande comme susu basombi batie déjà bakoni donc bazotonga pona kosala ba four ya makala bande comme susu basombi bazolona batomba bapondo bazobongisa bisika ya kolona manyoko pona kosala yango fufu mususu pe bazoluka kolona masango misusu bazoluka kolona pondu misusu bazoluka kolona nguba. Donc moto na moto azoluka kolona eloko oyo ye alingi na esika na ye oye asali nini asombi. Biso pe tozozela bino babe donc biso nyonso to lia kaka na biloko ya mboka na biso. Balobi awa 1 hectare eza bongo na $1200. 1 hectare ezana $1200. Babi ezali kambo lisolo ezali kambo ya lisolo likambo lisolo babi $1200 wana basuki kara wana te. Donc pusana pembeni beta mwa lisolo bazali kolongola mwa mokie bakusa nini bakolongola parce que tout est discutable na kati ya mboka na biso Congo. Bino moko ndenge ezaleli en tout cas Congo central kitoko o wapi na sir bozomona bilili bino moko bozomona paysage ya kitoko bazamba ya kitoko ya bwe bazui wapi basombi nini pe bateki nini babibiso na kati ya la personnalité TV ti na Congo central. Donc toza vraiment na kati ya zamba na kati ya zamba tozo tambola. Donc zambe za munene ya kosakana te zambe za munene. Donc elanga eza vraiment munene. Tozo benga bino boyebele bolanda biso en tout cas toza ensemble na bino y a pas de souci. Toza toujours na kati ya zamba, toza toujours na kati ya zamba kolakisa bino penza ba esika oyo bandeko bazosala déjà ba bilanga. Donc
so bandeko bazosala déjà bilanga bozomona mosika ndenge bandeko bazosala déjà bilanga donc zamba ezali tellement monene donc yo pusana pembeni pusana yo pe ozwa par na yo pozwa mwandambu na yo obongisa pe osala pe donc oliesa pe peuple congolais na kati ya bilanga na yo. En tout cas Congo eza monene eza mboka moko penza kitoko eza mboka kitoko mboka monene donc tozotambola mpona kobendela bino baimage komona esika bandeko bazwi déjà ya bango bisika basala déjà bilanga bakoma pe koliesa déjà population congolaise donc bakoma déjà koliesa biso bana ya Congo bandeko ya Kinshasa bazouta na Congo central mpona kobimisela biso babiloko mpona kobimisela biso fufu kobimisela biso ba tomate kobimisela biso ba makala donc bazoliesa déjà Congo bazoliesa biso en tout cas biso tozobenga bino bato bozwi image na biso ya mokolo oyo lelo la personnalité TV na kati ya Congo central en tout cas bozala de cité nebi ke boza de cité bozala ebele en tout cas tout mona kaka misala na bino tout mona penza wana tozotambola toujours tozokoma pene penza pona kolakisa bino no toza toujours na kati ya zamba ozoyoka makelele ntango mosusu ndenge ezali kosala ezali makelele ndenge tozotambola boyebi bino mokaka zamba ndenge penza ezalaka donc tozopusana malembe bozomona bandeko ndenge nini bazali kosala bozomona bino moko bomoni en tout cas eza bisika moko ya bien mpona bandeko oyo bakosomba o bazana ba projet ya bilanga surtout vraiment bandeko baza na ba projet ya bilanga bandeko baza na projet ya bilanga bozomona bino moko ndenge ezali do zambe za monene bozomona bandeko mususu baloni déjà ba pondu bandeko mususu babongisi pe déjà malgré nanu babandi kolona te bozomona bino moko simananga ndenge ezali eza vraiment kitoko eza na paysage ya bien botala kabino moko Congo central en tout cas eza penza bien tozo benga bino kaka tozo benga bino babi hectare moko na 100 hectare moko na 1200 à discuter babi hectare moko na 1200 à discuter ndeko pusana beta lisolo benga numéro eza affiché na ba écran na yo na kati la personnalité TV en tout cas okosolola na biso kosola na bandeko oyo bamemi biso ti na kati ya Congo central bozomona ndenge za kitoko bozomona ndenge bandeko baloni bandeko bazobongisa en tout cas biso tozobenga bino parce que tozaka na besoin na bino tozana besoin pe bino pe boliesa biso lokola bandeko misusu pe basombi baloni bazoliesa biso na kobimisa biloko na bango na kati ya cité en tout cas tozobenga bino toza elongo na bino et on est ensemble y a pas de souci tous ensemble na bino na kati ya Congo central elongo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce en tout cas toza na bino elongo tozo sala mosala ti na ti tozo koba kosala mosala kitoko. Oui.
na kobokola banini azala ba mapako ani atambola boye. Biso kaka boye tofongola nzela. Zamba na kaka Congo Central. Liba kote Kasangulu, territoire Kasangulu. Na mene sikoyo toke na date komi mimi wabuka misili yango misili ezali pe monana pena si tout côté wana tozalaki buka oya Orlando abunga kaka yo koya nani nani akoya nana muta makasi boso na ngai esika ya tie lokolo yonga na olanda Bokoye bile ni makini o wana mkika na mkakini na bokoye msimini mkaka wala misili misili oyo misili unaibo azo filmer misili nzete mulai te musu yango nyuma yao buka obuki deja kuna ya mubesu bongo ke misili ezala mobesu timima musu yango oyo kutu tala yango oyo kovimba yo ebele yango boyoka misili ezala nde ikauka ozwi koto kitoko ezalaki keke wana mbula mondo misili na mbula ya ebele no fo o kataga boya comme ça biso tozoleka bayebone bandi te tozaka awa na misili ebandi wana mayebele ebandi pardon au nzela utoza ngo tetane o fabricant ayebi nzela o mukusa na nzoto na yebisa otika akosa ngo milai na bima basile mima nabukeli yo misili obuka te misili uti na zamba
de ono sa bilanga Na yo sa bilanga te mais na obuka. Combien souffler? Pema. Pema. Pema na village na kati ya zamba. o baninzoi tolongwa Oh, ça est l'autre. ah Ça est l'autre. pardon tolongwa bato mosuku to batikala bango mosika bakobunga na kati ya zambo Bazobuka ni. Mima ya obuka misili ebele abotoka bongo bien. mama na ngai Bokelengi, bokelengi. Ah oui. Koko. Botambola kobuka pena misili. Bobuka misili. ono de réserve bilanga nango Oh bilanga misili. Bobuka misili. Nape na ozandambo. Te. na zokia Mabuke bele. Nani na mama. Amo na yaki. Na sur bomoni découverte to sali na kati ya zamba donc jusqu'à tel point to buki na misili po zamba ngo kitoko makasi donc zamba ngo elengi zamba ngo bien makasi bomoni bino moko na bilili malgré difficulté tala ramba liboso to kota bazamba to kweima to bimi kaka nde to ko sali susu découverte ya bien ya kitoko to zali na kati ya zamba to zapeka na zamba ma to zola kisabino mai mai obozomona wana donc eza mai pona bato balingi basala batia bambisi en tout cas pona bato balingi basala baetorna bango babimisaka bambisi babimisela biso bambisi na kati ya Kinshasa en tout cas eza nango na facilité babiso kayo pesi mbongo no kaka mbongo no kaka opesi mbongo ozwi bakateli o parti na yo obongishi oyebi ndenge nini okosala oke otuna ote ebongo mai yango na oluka na tia bambisi nga na yebi nde basala batu bazali kande tolobaki na wetali bazamba batu baza pona kokata bazamba bazali pona kolona bazali ndenge mokope na mai babi baza na bongo disponible bakosalelo mosala donc nyonso bozomona wana penza en tout cas zamba ngo eza vraiment bien eza bien babi avec $1200 ozwi un hectare donc touti na kati ya zamba tobimi poto ya omona mai yango oyo ndenge bozomona na musika pe batu bazonga bapene batu bazokata bazamba na bango bazosa bafura makala na mwa bamilingi ezobima bazosa bafura makala batu misusu baza deja kolona deja misusu pe do bazosala bamasanga mbila en tout cas zamba oyo eza riche donc na
cadre pays à découverte. En tout cas, ndeko o lingi que la personnalité TV, ba journaliste naie, ba kita sur terrain, ba salelo découverte dans mboka moko songolo pakalo matadi. O sanda, o mbanzangungu, en tout cas financer biso na transport zawana toko salelo découverte ti nati et ezabiso ezango batu misusu te kaka biso votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine elongo na moko ya bino et caméraman avion de guerre metiti madoto zawana to sela bino musala yo mutolingi en tout cas donc kalamingité bozala toujours branché scotché donc la personnalité TV tozo kota matadi pona kosela bino ba découverte na sur boko sepe la penza komona matadi yo mtotika matadi kala okendra lisute zala branché zala scotché semaine prochaine okomona matadi en live elongo na ba servant na servante nabino et puis na servant nabino donc mosala biso ezaka kaka pona bino donc découverte c'est bien yango to saleli bino yom tolingi et au sala découverte donc to bengi yo benga biso na numéro eza affiché na ba écran na yo en tout cas to zana to zela ba soutenance na bino maboko ya kofungwa mapoto ko ba kosala ba découverte na bamboka misusu onanto comité ba kimpese to zana ngo besoin ya kokuma. Ah oui, na sima nanga ezande mai liboso nanga eza zamba biso toza na katikati do liboso zamba na sima mai biso toza na katikati. Merci ya trop nebike bosepelaki na image na découverte ya mokolo lelo to saleli bino na kati ya Congo central. En tout cas, merci à trop naba membre soutien et que bolandi biso boyokipe et lancement il y a appel na biso en tout cas bah merci il y a trop de gens na pesi na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wa Soudiagi voix mama Bokobank na kata London City sans oublier Arlette Matoko Liswanzambe bawana ya biso y a la personnalité TV en tout cas et motema na biso sans oublier mère boss mama Doris Lema Fumu na gaz y a la personnalité TV en tout cas bah merci à trop na ingénieur Metitima azalaki wana na sima ya caméra pona kosalela bino ba découverte oyo nyonso bosili komona na mokolo lelo na kati ya Congo central. En tout cas bah merci à trop na kosenga na bino bozala toujours branché collé scotché sur la personnalité TV et l'ongona votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine baki c'est la caille pièce contre pièce au tielibaya to lambeli to bis cette fois-ci vous allez brancher vous allez scotcher coller la personnalité TV semaine prochaine ezoko tamatadi en tout cas et soko bengi olobi kena tindi anga transport et kozala malamu mingi pona biso na bino nde bongo yo lo fundu ngalo lendo epelele ba charge en tout cas et tozawana ensemble na bino tokomonana na mikolo oyo ezali koya bye bye.